congodialogue.com. congodialogue.com. Bonjour, bonsoir, on a balani na biso nyonso ya Congo Dialogue ya émission Sabri. Neka tolo barake TV eza radio te balobi ke barozola bino mutu bodo fo bomona epe lelo balbaki ke monoskera na Kinshasa aye aki kosala nini aye kolanda ka 10000 ou bien aye pas problème familial ou bien aye pe problème ne moko parce que t'aurais que il fallait ka sala pe album yango wana do to kitina kitambo toza bongo liboso salon Bellissimo bango nde bakoyamba biso pona to sala émission kitoko bolinga toujours kolanda Sabri voilà eza na se wana tozo kota Blaise Malanga tozo kota pozo tala to tala yaza jana kati aoze la biso voilà na pese déjà mbote na kati kuna azomo la biso déjà na Miriam Ngele baza kuna na kati déjà na Sabri ba kati mo basuki ba bongisa mo basuki to kota na kati po to sala émission la bino bolinga toujours Sabri avec Kabibi Balemo maman na Sabri baba vérité ya 10 koma wapi namta kunda yango namta vandela yango donc tozo kenela kati toyoka yango et komi wapi esuki wa mukonzi nini avandeli yango beaucoup Miriam Ngele voilà ba bibiso na salon kitoko Bellissimo voilà moi j'ai eu peur même temps na ko tanga lui mon skia minga wapi awa mais Nathalie ba pris nango non on va en parler après voilà bonjour mon skia bonjour maman c'est ba vini certa certa aluta continue Victoria Nifien Sabri, voilà. Et c'est ça, moi je l'appelais beaucoup tonton Emine parce que dans la classe mon maman là niveau qui quitte parce que dans abandu ndambu mwandambu pe bandinga voilà ya côté ya ba lobeso na Équateur quoi. Voilà, to ko kuta lelo voilà. Ah voilà. To kuta na lelo na salon Bellissimo ba biso bien eza bongo non lo ya papa na biso wa benga mbungu maison mbungu betka kwembo moni yango to monyo na Kinshasa ngana kamo mingi na monyo na Kinshasa Miriam Ngela ebsinga ke non Victor elle sont betaki na Apocalypse hein, si je me trompe pas. Oui, dimanche passé tu as eu Apocalypse 22 et pas Venabso bienvenue Kamba, ça s'est bien passé et puis voilà. Yo pour prestaki? Bien sûr, pourquoi pas, le dernier fils le général d'ambiance, c'est moi qui commande. Voilà tellement mené lingaka minga pesaka bersaka mingi mais ba émission mené yo so mené ya bazana kikuti to rai bakena afiniko mais yo tozo mono na Kinshasa ezani merci pour la question na yo ba mission bazana kikuti omoni kikuti wana ezanzela moko donc na kendango so na lobi na kendango trop donc na kendango trop ko koleka na France. Donc na vie nanga ki quit yebi ke na kinyo bat bando se gabiso to voyage to kenda ka ki quit donc to kenda ngo trop na yebi ngo lokola poche nanga na zana ba fanatique kuna lokola poche nanga mais vu que na kina ba makambo musu ya osala awa et déranger ngate ba master ba kende na bango et puis vu que mutozo lo ba wana fi ayaki awa aluki même pas mona ngai ayeba ndenge ni naza awa ezoleka ndenge nini ayemba la moko alekina ba mission na kikwiti be voilà ngeza lokwa soka osala mandengwa neza lokwa telemisa mandoki na ngai alors nga ba telemisela nga mandoki te parce que na okitsaye ya mwana vena nga menga travailler na papa nga tombola wa komba papa na yego lekaye makambo eza makambo orchestre soka ye fa solo la yango aya kana ngote na ndenge ya ba te fa ya solo ngo parce que bato ba kemba makambo bazali tom to beta makambo Victoria ya va na palais aux elambonga lipa. Voilà, si je comprends bien, et maintenant disons, Victor et Leison, et comment mi balo benel parce que ndam moko fleur azali, ndam moko za so ngende ni na comprendre ngote. Non, Victor et Leison ezaka moko parce que na Victoria bat balongo raté, Victor et Leison ezaka moko aluta continue ndenge ye moko le kinga lobaki. Donc ba master o baza awa bazo travailler, moni biso beto za na mikili soto ye, to luka toujours ko kota kati na bango, ko pesa moins 1 plus parce que moni biso za ba kolelo ko biso tika ba print na Victoria. Ben oui, je suis fier de ça parce que ba master ba obeta lelo mutuna atika print azate. Bazata na nzembo ba yemba ne mene ate. Ata nzembo ata solo vocalo ba yemba ne mene ya ezate.
même na 18 miwana bazana basmutana na solo vocal et mené à PC azati vocal on ino oyo kumisaka air nyoso vocal ne mené mais ngana sali makambo wana nyoso na vandi de 2000 jusqu'à 2015 ne mené na beti ba disque nyoso na sali ba voyage nyoso na ba répétition nyoso na zana makambo na zangati mais ba master auto zana bango siko biso nde mutu to pesi bango chance batikala ne loko wana ndenge bazalaki na vie na biso parce que tant tozo ya na vie na biso awa to tika bango awa ba répétaka biso nde to leki na TV biso nde to bundi bitumba ya opesa bango chance batikala ne loko wana mais soki mo ingratitude comme kende ngana za soda bien formé na hôtel misele bango mandoki et puis tant na hôtel misa mandoki donc ba osesengana donc ba osesengana voilà bien dit Monski. Voilà, au bêta qui moi c'était à 18 millions à Tilelo. Tilelo via Koufi à 3 ans. Tilelo tozo e batté comme wapi et comme dans la point ebima mutumo amonani azwa wapi misango bendeni. En fait 18 millions ça n'a pas problème moi trop. 18 millions ça n'a pas problème trop on a le bipé en trop na émission et ça n'a moi pas problème mais pas problème moi je pense que bateau baza moi boteur na ndenge ya ko résoudre ba problème wana na yebi ke baza ba mikolo baza autorité ba responsable na ndenge chaque fois nazoleka na émission nazoleka na ba télévision nazolela nazo supplier naza ko senga vraiment peut-être ba oyoka mawa ya Kester peut-être ba oyoka mawa ya Jean peut-être ba oyoka mawa ya Kongolo zonso atari wambi mfomu pantsendi dila peut-être ba oyoka mawa nae parce que ça fait 3 ans yango yo le king atika biso mais disque wana et bimaka kate ezo sala passe exemple moi on a opesa miko na bi papa mba kufa il y a pas longtemps organisation les cas qui bien forever et bimi mais pourquoi pas les king et ça la mande wana parce que atika ki disque o ezala ki déjà fait et yembama et betama ba animation salama tout salama biso to sala misala na kati mais au jour d'aujourd'hui to se sentir on dirait ba abandonner king photo le ba vérité on dirait ba abandonner king ya moni ngai mingi na senga na papa na biso ou aza papa na biso son excellence papa na biso Evariste Bochab soit koko yoka mawa ya bana na ye ya Victor Eleison soit koko yoka mawa ya Jean pona koluka solution ya 18 ko vandisa 3 clans on azo senga tous les jours 3 clans wana za famille ba musicien vous comprenez oui. Et puis na staff technique au bengi bureau parce que mon disque ko bimsa ngo ezala atenga mission mutu na yo bimsa disque non faut staff technique ba mesana ko travailler na les king o ba mesana ko zo ba stratégie na king ba travailler ba yeba ndenge ba bimsela ngo na ba grand parce que ko bimsa disque na Victor eza blague te Victor eza kombo munene bo sala disque ka ngombele o bimsa disque na kata Victor ka ngombele ndengo wana eza blague te Victor eza grand orchestre tango bimsa disque faut bo assumer ba capacité nyonso o ezake voilà bato ba mona ke et outi na grand orchestre malgré absence à king mais moi babilo ko moko ko représenter que voilà mais nga mingi nazo senga kaka na papa na biso Evariste Bochab na papa na biso André Kimbuta yango na papa na biso Adolphe Mozito Mfumupa wana baza ba papa na biso vraiment bayoka mawa Kester aza le suscité 3 ans yango tozolela tous les jours tozo senga tous les jours. Vous comprenez, papa Nabiso Ben Minaku, tout ça tous les jours, vraiment avec beaucoup de respect, donc tout ça tous les jours. Et là, comme ça, on le zati. Mais peut-être que c'est on vous a bien été. On a vu que vous avez plus d'Adolphe Muzito, mais là, on a comme un combo à Bocha, tout autour, il y a 18 000. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez un looki na ndenge bakendaka non vous a bana. OK, looki est vraiment la place nion sur bazar. Man tout na bureau ba ko pesa audience. Mais to yi place man sous le gouverneur Azalaka en sous place Adolphe Muzito Azalaka peut-être Evariste Bochab là. OK na bonne uniforme bo sengi beaucoup tay na bango. Au moins na web soyelo ko mo bo biso na maramba Kester oyo ba mona absoluti batu pamba. To komane ti batu makambo le kinga banda web sabisongo. Na ba venanga ba giki mvula abanda web sabisongo. Petit nanga mukona ko zalate ou souffrir. Et au jour d'aujourd'hui tu souffriras. Tu souffriras vraiment. Pour souffrir pour kemba fort pour en avoir problème à danger. Ce que ba problème on tient les garanettes nga personnellement et ça la ngelo côté parce que nazala gina na yebindeni na banda solanaye. Ba mise bele banda solana te nga na banda solanaye
biso mbaye na kati ya kara biso mibale place moko tokolonga kini toye à Grand Hôtel 2 mois chambre na chambre na ye na koti kuna tozo causer biso de hôtel de la Gombe hôtel de la Gombe donc yo yebi donc tozo causer na ye na sola kana ye na yebi makambo na bando yebisanga c'est pour ce monde makambo bando yebisanga ezaloko makambo epesanga force ngala mona ngolo kwa bando epesanga force parce que la dernière minute on a dit que ba négliger président ba négliger qui est mené et comment il mon peut soit single audience par bout là on peut ça et ça tu le sais moni ba makambo wana ezala na nga ndengo wana ba makambo wana ezala na nga ndengo yango moni dernièrement na ba kiso muta kufi o mona bat ba yana ba fleur ba nini metanga za na bomo neti bia biso tozali wa lelo batu yango tozoloba même bino bozawa faut ba reconnaître ba valeur na bino tant boza en vie même biso faut pas reconnaître ba valeur na so tant toza en vie faut pas bazela tangu toko kufa ngana tala ba mambo ba trophée wa bazo pesa ba trophée na ba chancellerie tout na tala ngwa mais maya miso bimanga na mona mutuloko la juna mumba fwazo trophée te na mona mutuloko nono munzuluku na Londres to pesi mbote juna na mona mutuloko nono munzuluku azwa trophée te mais c'est impossible na Congo oyo c'est impossible so balobi école eza ya bango oui mais c'est impossible on monte talaka zo mona teke makambo ekoma nango ke na ndenge ya désordre big one hein bile kumpasi azwa trophée te na mboka oyo mais ba opesa bangombele bayuma bayongololo bambakasa na retrouver ma vie na kinkester mené ya voilà nde tozalo bakaka dizisimi ezo bimate Victoria Eleison ezo ko évoluer donc na poto pesa la rapena kine ezali pour na dizisimi ce que ezo bimate oui mais dizisimi ezo bimate parce que ba problème parce que yo zara na moti pourquoi vous ça raté beaucoup de na famille bo sololi beaucoup de na bagi ba on baye makambo bien beaucoup de bo sololi et puis bo misi ka bora ngoti sans aucun sous kolanda sous ba wana mais en fait au monde nga nazala na ngo so na téléphone nga siko na yo so nzembo na na 3 nzembo na téléphone nanga na ko fongola téléphone nga siko na yo so 3 nzembo na téléphone nanga na tchao na téléphone nga pona yo ka ta voice ya bien nga tous les jours mais na parler na za na ba CD o eza ya 10000 ba nzembo venanga giki mvula mugurugezi azana ba CD on va prendre beaucoup de temps ba giki mvula nyonso famille parce que c'est là on a bino eza ya bochap te eza gouvernement te eza là on a bino mais ko yango nazolo ba siko papa ba ina mona quand même mais yango nazolo ba siko monisco ko bimisa eloko ndengo wana esengaka fozala na master ou eza disque dur ndeto benga yango eza na ba données nyonso na kati on se comprend et bon na studio master disque dur eza na maboko ya JP Kiss et le jour papa na biso bocha bayamba ba musicien ayebiso biso ke JP Kiss asala musala so musala stili ye mutako pesa ordre ndeni to vanda to yeba ndeni ni musala ko bimelela et puis ndeni ba répartition ya moi le chocho et rosalela passer le king il n'est plus là. Donc faut ma kamno c'est la tranquille famille zali atiki famille atiki ba musicien atiki ba staff naye o ba bundara naye. On se comprend. Ezala ndengo wana. Mais toyebi peut-être au condamné pété azali pe na ba préoccupation pe belé et comment il passe vraiment pour na komona ye. Pas si vraiment pour na komona ye vraiment comment il passe et puis nazo ko se souvenir ayebi sa JP Kiss likambo ke ceux qui disaient si bimi sans le lobanaye ba okanga JP Kiss. OK, donc c'est ça le problème. Voilà, donc c'est ça le problème. Donc JP Kiss nenga zana za na master pa na ye mais ako pesa ngo biso jamais to kende obimisa ngo po ba okanga ye. Moni mboka oyo biso to banga aka makambo biso bana babola biso ba pauvre. Ah ça considérer mira pembe. Na ba yo okanga nga bachanga na makala. Mais voilà, pas que tu viennes na ya mère na biso mo makala tekaka bandeko na ngamo ba fufu ba tekaka na lugela bango ba 10 ba teka ba fufu na ba tondolo. Moi bateka ngo susu ekozala te ya moto koma obanga makambo soko ye olobika na ndenge sengeleli avec beaucoup de respect donc ba yoka mawa po eloko wana ebima mais monopole suka ya liloba ya makambo ya 10000 nde na bandela ngo tous les jours eza na maboka papa na biso Evariste Bochab soki lelo lobike boya atanga mwana na ye o nde nazoloba bo soka lobi bo bengela ngai mulo wana ya tokoyi kosala ndeni na koyebisa qu'est-ce qu'il faut faire pour na makambo ya 10000 na koyebisa ye. OK, Darby na asir oyoki to tala procédure en sima voilà.
otika na Kinshasa na ngaki peke ngo betelo no ayo moko eloko na ngana bandaki déjà na poto eza na titre ya CV plus lettre de motivation. CV plus lettre de motivation. Voilà, disque na nga première disque na nga na osala CV plus lettre de motivation. Les deux à la fois. Ben les deux à la fois parce que mutu soko ke luka musala. Webi basenga ga yango. CV plus lettre de motivation. Monisco biso to bato to CV na nga déjà so bazwi CV na nga na Victor Eleison eza déjà plein. Eza na Bazénith, eza na Olympia, eza na donc basale nyonso na beta donc CV. Bon, lettre de motivation na nga siko eza eloko na représenter bango. O bango ba koyoka. Musalo nga na sali yango wana lettre de motivation na ngai. On a kozuka banzembo a 10000 wana toyoki yango te o répéter. Vraiment na linga ko déshonorer vie na ngai te. Place azali vraiment na ko sala ngote. Mais na loba yango nde nazo bimisa pala ke liboso oyo. Ce qui est bimi 10000 bimité n'attaquant parce que attaquer 10000 balamon donc non attaquer 10000 parce que na betango banzembo 3 na bimisango nyonso tibino so boye banzembo wana ndenge yemba ma ndenge betama na ndenge boka ma animation tout na ko attaquer on na bimisango mais na tikitan 3 ans déjà yango yo mais wana baza ba venanga ba yebi ke soki petwa na sali ndengo wana dernière fils soda makasi ezalaka na komboka kapona honorer venanga parce que ngaso na sali loko ndengo kasate na okene na che auteur compositeur Moulos Kanto non auteur compositeur le king Kester Emene ya Jean Mubiala wana opesa mbongo na famille bon ça c'est musana ngoni ngana ke pesa mbongo na famille omoni bato bayeba makambo ti ngaso na osala makambo eza ya Kester na na tina magamba famille te na pesa mbongo na famille nga vanda na poto na yebiso nga vanda na poto na yebi makambo ba droit d'auteur comment ça marche so na osala likambo eza ya Kester na okende na SACEM soki naza na voilà na futi na SACEM famille soki eza na besoin mbongo ba kolanda yango na SACEM soki naza na bato ba accompagnaki ngai na okende na Spedidam place ba futaka ba accompagnateur o ba accompagnaka disque neti na benga ki songola ya beteleli ngai so na chaki kombo na ye akofuta mana Spedidam auteur compositeur akofuta mana SACEM ozo comprendre donc nga na tante na ya koluka famille parce que na yebi loi na yebi mibeko ya musique na yebi ke so na osali kambutel na okende na SACEM na s'enregistrer na lobi banzembo tel eza ya monsieur tel nga na ye comme interprète allez na futi ba droit na ngai mukolo disque ko bima famille komi ko landela ndesikoyo mbongo na bango na Spedidam ou na SACEM c'est un peu ça donc na tina mambo olanda famille te o yaka wana ba mutu yaka na Afrika ba yuma ba yima mambo wana te mutu loko nga na osama mambo wana te voilà eza la combien de titres. Donc, CV plus lettre de motivation, ils en ont 7 titres na générique. Générique, ils ont le rôle à mi balé, moko na kena un peu moko na kena un peu neti mo ba nigérien, ngamo na boa kina 4 petit na nga rigen. O ba tutu ba négligera awa zagi animateur avena so Blaise Boula. Ba oyoka ele susu na sambela nenga ni voilà ba ko retrouver les susu na kati ba ko retrouver pe mutu na ngai sa fiston mafinga o donc na lobi na wana mutu na ngai te parce que ya yelinge loko bobi ke sa ya sala ba animation de biso sala ba animation siko lobi mutu na ngai na pesika moko dansa mindele siko bato ba na dansa mindele wana avec scénario avec sa bah bien un scénario wana donc voilà te clique abana kitambo te musique ya Congo poto sepeli ça ba congolais na 7 titres wana ba koyoka pe Kosa Nostra monsieur le chanteur Héritier Watanabe la Pulga featuring akoyemba na ndeko na ye Moulos Kanto c'est ça monisiko musique na biso eza ko avancer te pona makambo oyo nga za na besoin l'art nga na besoin ba fertilité wana te oh yeso ko bengi disque ne succès ba koloba ye naza kuna te boloba na bino nga na besoin esa la mngenge nga na bendala succès ya ngai succès ya ye tikicha cha oso comprendre ba makambo wana parce que ba Nigeria bazoleka biso lelo pourquoi on a bengi tel ba yembe sika momo na ba yo biso beta musique de simba minduki te ba américain ba beta musique ba simba minduki ba beta na ba masasi mais so komi ba yemba nzembo omona ba yemi nzembo esika mo ba sali pe clip pour intérêt na bango parce que producteur a che paquet
yo zwa 50 na nga pe 50 na nga chikicha chacha. Vous comprenez? C'est ça ba esprit nga naza nango yango wana. Ya ba polémique wana. So esengi na bien animateur on a santara ki aza bien ya tsela nga voix. Akoya na ye pourquoi pas? Wana ndeko na nga bokila lokondo efa pekato efa soyi na pesi mbote place azali donc ba courage à trop mon frère au Simba parce que na yebi force na yo et au Simba biso za bane kanga basakana na bango ti donc so osaka na bane kanga omona makambo na yo donc ba courage à trop et au Simba bazebele nga sola bien na batutu na sola bien ba c'est le scrum tata mapasa mutu na to sola bien ba petit na ngai tango fort ba bitango fort parce que wana za ya palin sola bien ba bersi mwana naza na bango ebele batutu na sola na bango bien vous comprenez au jour d'aujourd'hui aussi naza na musicien o aza o sala pe fierté ya mboka Congo El Marabiocho vous comprenez moni biso to lava déjà kala vous comprenez to lava déjà kala azo sala fierté ya Congo et là on y les angi pe le loro babon na yo tia coup de pouce ne loro amulo etambola vous comprenez parce que nga solo la na ngai. Vous comprenez? Ils ont un solo pour un lugar 15 allez ça va nangai c'est tout. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? N'allez ça va ba nangai yango moni tango yo senga na sala mutu appel naza go hésiter te. Ce que senga na sala héritier appel na sala héritier appel. Ce que senga na sala fali pour appel na sali appel. Et vous dérangez un élogoté. Ce que c'est une salle à son nom pas là. Na salle appelle baza ebele ba faire gola tout le monde baza ebele hein. Voilà on a ce qu'on au sein on orchestre na yo bio ça la pas peine na bande gola victoire. Na salle pe appelle na ba masala nga Victoria o ezaki na sentir que faut gratter bien pour moni ba tout le ba comment le na télévision qui est au zoa court te ba te bele ba zoa court te biso zoa court parce que to yemba biloko ezo yemba ma oyo bango baza ko interpréter. Donc bango na nu ba yembi te. Voilà, on ba yembité donc faut ba yemba trop et puis bazuna nous chance wana ekei déjà parce que le king il n'est plus là. Donc dizisimi mbutu yango toujours obundela bango. Donc faut bazala tempo ba yoka ba soda lokola biso toza obunda mais nazo encourager bango parce que baza ba jeune ba vandi 3 ans sans leader. Et salamate bazo bunda ko beta bango moko bazo bunda ko sala ba répétition et puis bazo sala disque na bango match d'entraînement nga nazo soutenir ango eza vraiment dans une chance à royemba te parce que na na mikili na sala disque na parce que nga disque na eza un peu composé na ba grand le roi ba Safo Manzangi ou baza ba compositeur ya ba Made ba Mukusa ba Nzembe belé vous comprendre ba Made nazana ba Nzembo ba ceinture lokola ba Ogilutula ba sala lokola ba Dandi ba Polo Kina vous comprendre na tala batu na travailler na bango na sima na ngai nazana batu lokola Mangoma Jani Mangoma mutu na na Bukondonosor a sala pe disque na héritage nazo soutenir ango masala nga héritage ko tazali na opesa yembote nazo soutenir ango on se comprend parce que ba massa pe ba ya soutenir massa na bango on se comprend naza encadrement ya ba viona lokola ba giki mvula o ba travailler plus de 25 ans na emeneya bandimi lelo ba zala pembeni ya petit na bango mulo skanto ba pesa ba stratégie ba pesa ba modèle ni to travailler pour eloke bima naza na ba tebele pembeni eza disque moko to ba mona jeune moko sa disque eza disque moko eza ya kovimba naza na ba grand frère baza pembeni na ba conseil ba toloka ba PDG Horizon Masamba Motambongo ebele que je salue mon grand vous comprenez ba Lixen Mosengi moto monene voilà naza na ba vena nga lokola ba Dodi Boteka vous comprenez o bazo soutenir makambo ba lobi ke venanga Dodi Boteka lobi ke to kota makambo so studio to se début to kota musala ko ezala kitoko vous comprenez ba kiki tenge pe baza na kata makambo yo ba lobi ba kotika te soutien toujours ce que tala ndengo wana parce que a vu le père a vu les fils tant ba mon fils ba mon mbala mo père yango mon ba lobi fo ba chapwa ngana za mwana ba konzi to ba linga ke vala ngai mene abanda ko tsanga na banda kuna bango imena ndo memanga pa na bango lelo to na kenda na beti porte o mona direct nani ata ba hotel msanga 30 20 minutes liba mona boko tsae wana petit na biso boko tsae. Merci beaucoup, merci pour ta disponibilité, vraiment merci na salon Belesima wa yambi biso vraiment la conseil no ba osaba sukia o kabia mami so kwa chinoise na ya rande yao na kana salon Belesima o Miriam ngela maso ndeni aya rande ya Sabri Francine ngeme na poto peso raye abimarara awa na Belesimo. Merci beaucoup vraiment pour la disponibilité na auto tikio
mot de la fin na biki na Angola ba Holanda yo partout ba Holanda yo opesa bango moi mbote. Mot de la fin vraiment na websa batu nyonso ba peuple congolais ba fan tout ya Victor Eleison ndenge biso vient absolument kinga bane koloba faut continuer na force à parler na yo avoke na force à libanda donc force à parler na nga ba fanatique à Victor Eleison nyonso moulos quand on a la disque ou ils ont un titre CV plus lettre de motivation première disque de nazo zela kaka ba soutien na bango moralement physiquement spirituellement tout ezaka financièrement te ba conseil pe naza nango besoin nga na lela na nga critique nga pe na so critiquer nga to komi ba master nga pe na so critiquer nga to komi ba master parce que na olingana yeba pourquoi o critiquer ngai pona bongisa donc nazo zela ba critique nazo zela ba conseil critiquer pas pour ennuyer pas pour ennuyer ndongo lobi nazo zela ba critique à bien et nazo zela ba conseil à bien nazo zela makambo eza bien financièrement ya bien bana Luanda nazo zonga mikili parce que naza na rendez-vous na cinéaste na nga pona fiche dès que nazo ya awa retour na nga na ole kambala moko Luanda ba ve na nga Kungwati Sébastien ou Doma Monica na Luanda mère na biso ya mbara biso de tous les temps de tous les jours ve na nga maître Turbo Aigle Royal na kata Luanda Alex Fumus hymne national donc ba staff famille qui tambo na Luanda on se comprend souhaitez c'est beaucoup là kaya fo na Luanda ba tout na pesi bango bambote kalate na ozana Luanda na mikili na Paris vraiment na goza l'ingrate parce que wana eza base na nga place na zalaka sans oublier na bosana te John Mary King Kumbu Paul Sunga Coiffure Loboko Nzambe Kokoli Salama Michel Dombo Louis Bo Chantal Kokama Patine Sosa et puis Antolo Tete Pierre Petite Terre propre na ko bosana ti on se comprend Gigal Kimvula Kingdom Odi King na London na ko bosana te à Kwesa Putulu na ko bosana te on se comprend Serge Yamayama na ko bosana te et puis ba staff nyoso Gérard Bichabo ba staff nanga nyoso toza na association na biso moko na Paris wana le jeune actif de Kitambo ezo memama na président Kale Bakolota na saluer bango nyoso naza na bino de cœur ba master nanga o ezelo na bino tocha na maboko et kozala nango donc mbonde robeta nga na osala CD donc awa vraiment la place na osuki ça vraiment na salon Belesimo bo moninga mo na pemia na osala émission déjà na otokate tobo batonde za nzela palola ngai te ezalo kwa ba mama kangela ngai te awo koti pena ba osala pena zenga mambu tango basali vidéo yo moko bimasha kitoki mosi. Voilà, par là, nous mettons fin avec notre frère Oaye Awana Kinshasa. J'espère que a expliqué bien son, on peut savoir mbote mingi na famille nyonso bazola nanga na poto na famille ya Mboma, Bamboma Élysée Mboma dani Léon Mboma barono so bijou mo ba na poto balandaka biso mingi et puis ba fan nanga nyonso o yangola o ezaka na moi de la femme tozongi o pesa mbote. Voilà, pesi bongo moi si ya papa la biso mbote, voilà ce qui son nom. Vraiment donc yé na bomba kombone mingi yé na benga il faut quoi papa JM son habit il faut quoi papa il faut quoi papa petite sœur na ngai neti nongo mondele na pesi mbote il faut quoi papa donc vraiment batika yo vraiment. Merci, il faut quoi papa donc à Monion déjà merci beaucoup na Blaise Malanga et à Coco Malanga Babi Mayele toujours Mayele. Nous mettons fin à cette émission. Vous savez que ma banga peut belé émission et baby. Donc on se retrouve après. congodialogue.com congodialogue.com